mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Club-Original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Denka Naïb Sarabino. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo avant la Bandayango. Je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité. Donc vraiment, fidélité Yango, Ezali, vraiment, Yakolobela Lissousouté. Au monde de mission, tout ça, Bokoma, net, il 5 minutes. Bokoma, Kokotango par habitude. Parce que vraiment, na Internet, bah émission na biso, donc dengue les kaka, grâce à la magie d'Internet, et talamaka partout dans le monde. Ngai mutunati ndarabato bazana bandaku na bango te bakotaka bango moko soki bazali ko kota donc ezali parce que makambo oyo ngana lobaka ezali masolo ya bosolo et puis ezali masolo moko intéressante parce que ndenga na zalaka wa bino batu botalaka ngai bozotala ngai bozoyoka makambo nga nazoloba nazalaka na invité te pembeni ou bien nazali na batumsu pembeni te bozolanda makambo nga nazoloba donc c'est que makambo nga nazoloba ezali makambo ya bosolo makambo oyo ekidisaka ba congolais motema donc je tiens vraiment une fois de plus à vous remercier de la dite fidélité donc boyebake bozali na torte parce que 5 minutes avec César Ngadi ezali émission moko patriotique où ezali ko lakisa patriotisme ya mboka et puis ezali en même temps cours éducation civique 5 minutes ya lelo tokolobela masolo oyo ya guerre ya est parce que tolobela kiango likolo lelo tokolobela yango penza na mozindo boyebi masolo esalema ebele na masolo oyo il y a Est au Batubaloba et Belé, président de la République. Donc, Azosa le côté président de la République, Azolo Belé côté. Au moni président de la République, au moni soki a lobby, président de la République, Azalara Mutumoko, ostentatoire te. Azali Mutumoko, alobaka mingite, mais ba action. Président de la République, seconde kande lié au Romona Arlobana Tomoko ya Likolo, et puis Boye Baka, président de la République, alobara pour rien te. Président de la République, Nabiso Fachi Beton, ceux qui a lobby, Boye Bake Ekosalema. Boyebake makambo nyonso président de la République alobaka na public alobaka devant peuple naye akosala yango soki akosala yango te alobaka eloko moko te bomonaki donc président de la République a décrétaki état de siège bomoni yango ndengi esalami et puis awiti ko nommé alongoli ba gouverneur civil a remplacé bango na ba généraux pour ba vandisa masolo bomona ndengi masolo ezali ko kende bino moko bomoni ndengi sikoyo batu babando kolela bato babandoko tia désordre bakomi kolela bokomi komona même na ba mindele bakomi kolela soki bomoni mindele lelo bakomi loba o état de sage yango et respecter soki droit de l'homme est-ce que tango babandaki ko kata biso ba mitu babandoko bomba biso kuna est-ce que mindele balobaki po bomona kaka ke mundele soki ba intérêt na ye et komi na ndenga mbeba bakomi kokoto moni siko tango mundela komo lela na munoka mboka bo comprendre que Fachi a komi ko gagner ba point Fachi a commis ko gagner ba point parce que mindele ba commis ko tala intérêt na ba omoni mindele ndenge bazali bona kanambe balinga ki guerre wana esilaka jamais bomona na ba beni na ba gomango na ba mboka na ba guerre bandoko sala ba hôtel bazali ko tonga ba hôtel ba villa minene bozo tonga ngo po na nini parce que batukuna bazana pasi ba OK bango batonga ngo po donc ba étranger ba yaka ba expatrié mususu ba yaka na ba mboka na ba est wana ba kitara na kinte bazwaka avion ba witi côté mususu mbala moko na kiti ba kiti na Goma boyebi Goma ezali na aéroport international ba kiti mbala moko na Goma ba ki osala makambo na bango bazawana ba bandaki pe ko lingake ba guerre wana silate en complicité avec Kanambe donc ba moni sikoyo ke président de la République moi na mboka asali makambo nanu président moko ta sala po na ba guerre SE ko sala ko décréter état de siège masolo vanda penza kuna et comme penza masolo a britandela au moni ndengi masolo ekomi donc avant to kota na mozindo ya masolo na biso lelo tozali kozongela parce que tokotika yango te boyebi que pour la première fois na mboka na biso na kanisi bosi bolandi yango mingi donc vraiment
Banamboka avec Fachi Beton ndenga komi na pouvoir balingi susu kotika te Banamboka batika la nasima na kanisa ki na lagisi bino na ba deux premières précédentes émissions na biso et puis bozolandango mikolonioso parce que tozo beta c'était donc na kanisi bosi boyebi kombo wana Kodia Simon ezali tokoki koloba agence immobilière ezali Banamboka bazali na ba terrain na bango na Kisasa parce que Kisasa ndenge za wana so ngoso alikambo il faut keneka na Gombe ozalaka na ngale ma Gombe ozalaka njili Gombe so siko balingi balongola système wana bango bazali na ba terrain na bango na Maluku na Nsele donc bazali na ba terrain na bango siko bazali ko pesa occasion surtout bango bazali bana diaspora balingi diaspora moni diaspora mususu bazalaka umeli na poto misuto mona ba na diaspora na parler penzo mona za na ba 300 000 euros 400 000 euros avani na on ndaku me alingi asomba ndaku na poto akota na système à crédit moya kota na système à crédité parce que mindondo bazo senga ye ba CDI bazo senga ye ke moi sina mobile boyebi ke pozo crédit immobilier et senga moi sina mobile ye pe mujingile donc li kombaza na moi cité mais azana mbongo na ya koki ko somba ndaku mais awa il faut makambe belé il y a donc il faut notaire makambe belé belo mona kokate mutu passe mais Kodia Simon et longoli masolo nyoso tu wana Kodia Simon et pesi opportunité na congolais nyoso tu ya diaspora même oyazali na mboka akoma propriétaire et puis n'importe quelle propriété donc bandako ba rotongela biso na Kodia Simon ezali bandako ezana ba norme oya poto ezali na masolo ya poto oyo bozali komona ezali teke bandako neti soki ya ndenge nini ezali bandako neti ovandaka na poto awa donc Kodia Simon ezo permettre bino sikoyo beaucoup ma propriétaire. Donc, Boyoka déjà à partir à 49 000 euros. 49 000 euros au commis propriétaire. Il y a il y a deux pièces. Il y a norme moko oyo poto. Ils allaient occasion moko vraiment beaucoup qui ont raté. Il y a to tchelibino déjà. Bolanda oyo mystère siatula ndenga expliqué na kati vraiment. Ezali esengo ezali loko moko Banamboka bo mankete bo sala nyoso tout bo benga na ba numéro bozali ko mona wana o ekobima ezali numéro moko ezali ya France ya Belgique et puis moko ya Kisasa tozalaki na erreur moko mukie o na numéro ya Belgique bato ba bandoko benga bandoko lekate parce que ba chiffre moko mibale ezalaki inversé mais to bongisi numéro ya Belgique donc bozwa contact directement na Kodia Simon parce que le 30 premier bateau bako benga bazali na droit ba pesa bango mabele a ofele mabele ofele donc au lieu somba mabele ba pesio déjà mabele ofele mais boye ba ke Kodia Simon ye moko mutu akotonga po banda kutu ezala identique donc restez connectés sur Clebois original botala oyo siatula expliqué concernant crédit immobilier oyo ya Kodia Simon asali. Mes chers compatriotes comme collègues comme kaka pour le bande no ba congolais et comme kaka mes chers compatriotes ngapelelo mes chers compatriotes, voilà, du nouveau Kodia Simon et la Sinini. Et là, ici, Congolais, diaspora, immobilier. Oh, biso, baloka biso, toko zananda kute, toko kufaka aboye. Non, au nom de Jésus, Nzamba Sali, atindeli biso Kodia Simon. C'est-à-dire, bazana ba terrain, oh ezali, na Maluku, Nsele, Mwanda, basobengango cité Kimia. Pour la cité Kimia, pour ekozala pena ba construction moko neti kaka na poto. Mwana Congo, mwana Bunia, mwana poto, partout ozali, benga na numéro oyo ezana C. Kodia Simon, apesi mutu nyonso chance, avantage, po toza la peine à bandaku lokola bango. Oh Seigneur, Nzambe merci. Ils ont les kandenge nini. Alors, soki les 30 premiers bateaux oyo bakobenga na numéro oyo ils ont les kanase Kodia Simon akopesa bango ba terrain ofele à condition que Kodia Simon yemoko atonga yango na ba norme oyo esengeli. Cité Kimia tolingi te bandako mususu ezala likolo mususu ezana se non toboyi bandako nyonso ekozala identique. Alors pose wa terrain kuna esengeli nini
soki obengi na se okei na bureau na bango baza na bureau na Paris baza na bureau na Belgique baza na bureau na Londres kende kobuka na te c'est le moment o famille na ngai loba na kokufa locataire non kodia si moyen pour na kokata ba lien mutu nyonso il faut azala mokolo ndako alors bakozela yo ba crédit à partir ya Kinshasa ba banque eza na Kinshasa ba banque eza ebele soki basisi kotongela yo ndako nde obandi kofuta ba crédit bandeko bolingi nzambe akita to nini tala ba chance aboyi ntango bazopesa fongola okoti na ndako nde obandi kozongisa ba crédit na yo bandako ebandi na 49 000 euros ezokende ça dépend ba moyen soki poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako cité kimia bandako neti kaka na poto balavabo babaignoire babalcon bachambre ndenge kaka tomonaka na poto ndenge eza na cité kimia na bato baza na bunia bato baza na beni bato baza na mwanda boma kazangulu kisangani lubumbashi kasai occidental kasai oriental goma partout bobengi na numéro oyo bokozwa ndako biso nyonso tokomi bapropriétaire towumeli na kilocataire nzamba yokaka notre Dieu c'est un Dieu de vivant lelo nzamba yoki ndako okozwa epozo futango muke benga na numéro oyo na bandeli susu batu 30 oyo bakobenga bato liboso baza na privilège bazwa ba terrain ofele après batongeli bango oyo chance te bandeko Kodia Simo la meilleure agence pour construire nos maisons l'autre comme bailleur l'autre comme propriétaire tolingi sur locataire na Congo te dans la facilité mutu nyonso oza na poto on a interdit bancaire benga bango bakozwa solution et puis loka malunga obano futa ndako wana tango bapesi yo fongola yo bandi kofuta crédit bandeko baedaka Congolais ndenge nini baedaka Congolais ndenge nini Kodia Simo nzambe apambola yo pas de locataire biso nyonso ba bailleur cité kimia kitoko. Donc bidomo boitolanda donc ezali une première na makambo esalami na katamboka na biso donc vraiment to ebite ndenge ni to remercier Kodia Simo de to lobika ke surtout basali en mingi pona diaspora ou mena poto alingo zonga na ndaku na Kisasa kuna poso mandaku il faut cash pour kota na crédit na ba banque Kisasa ezali pasi donc bo monaki ba numéro na ezali misato bo bengi ba ko expliquer bino nyonso tout bango moko ba ko s'occuper ba fongolelo compte na ba banque o ya Kisasa ba ko zoela yo crédit wana tango ba ko zoango bo ebi ndenge crédit le kaka ba crédit immobilier ba ko peso mbongo te parce que Congolais so ayuki makambo en kasi tango zo crédit ba pesi mbongo tango ba pesi mbongo ezali makambo ya immobilier asali on makambo non Kodia Simo azoli yo crédit ekoleka mbala moko na organisme ekotonga ndako ya Kodia Simo azumbongo wana atongeli yo ndaku okei o s'inscrire le 15 awa tokozala kuna parce que biso déjà tokoti na masolo wana César Ngada koti na masolo wana Adi Londola koti na masolo wana Willy Kunda koti na masolo wana tango bango bakozwa yango on remplit ba dossier les 15 donc bokomo na adresse tango bokobenga bango ba expliquer yewana on remplit dossier après donc tango masolo bandi parce que bazotonga ndako moko te bazotonga lem sous 50 ndako mbala moko tango ba bandotonga avant ba bandotonga il faut payer ça 25% ya prix o ya ndako soki aux ndako à 49 000 euros donc au salaire moko 25% au avancé zanet ka ndengi ezalaka soki olingi ko zo crédit ndako avant ba banda apport au PC apport moko boy tango ba bandi et puis eloko ezali malamu ba ko pesa yo ba clé tango ndako esili ko zo 2 ou 3 eza banda ko préfabriqué te ezali penza ba ndako oyo penza ko mona penza ba ko tongango na ba matériaux durables ba tongi yango tango ba pesa ba clé wana crédit et bandi mais boye ba ezali ndako crédit ko constater que so ba pesa ba clé masolo esili il faut ozongi sa crédit sur donc 10 ans 15 ans ozongi sango soko zongi si on peut mabe a wana yebaka ndengi masolo landa donc bozwa contact mbala moko na
Kodia Simon, vraiment, ils ont ça dans solo, pensa que Tangami pensa que ils ont aidé Banamboka, Nakanisi, avec Fachi Beton, Denga Yena pouvoir, Bomoni, Banato Mboka, Fongwa Mimitema, donc pour nous aider Bandengo Nabango, donc Oyo Bazali intéressé comme propriétaire, donc au lieu de locataire au foot à loyer, ou comme propriétaire Namboka, parce que bisotou. Er mo photo zonga ka bamboka metongo zonga mboka il faut za nesika na yo moko oza ko lala na ndengo yo witi poto oza pe na ba norme oyo ya poto donc ya ngwana 20 5 na bino bozo contact na Kodia Imo Kodia Simon wana bozu contact vraiment 3 numéros wana bo bengi ba ko renseigner bino na makamnyo surtout donc vraiment tozali ko bandande to yebisaki bino ke makambo esoyo omoni président de la République tanga lobaki bato tout bazo tia munoko kaka bazo tia munoko bazo critiquer que on a nazo sale loko moko te otosa mais tant on a la réplique beaucoup les na mondo kamboka bomo déjà na mindele ba komiko lela na mondo kamboka président de la République alobaki force armée ya République na biso donc FARDC et ozala neti ya kalate akopesa bango ba moyen poids donc force armée na biso et comme pensa ba professionnel parce que ata soldat ça na courage mais soka ça na bibundelité akobunda ndengini bino moko boyo kandeki président de la République alobaki que force armée na biso et comme appelle force armée il y a ba professionnel et puis ba toto ko respecter na mboka na biso oyo ba tiaka vina bango ke ba kufa po na mboka ba kufa po na ekolo ezali ba militaire na biso bolanda o déjà président de la République alobaki tangu avant asala ba masolo nyosu bobi tanga keneng na kota goma ndenga beteke masolo pour comme ça armée na biso penza et comme armée il y a ba professionnel restez connectés sur Club Bois Original à tout de suite. Ce qui se passe dans l'insécurité, dans cette persistance de l'insécurité. Mais je crois que c'est un petit peu hâtif et peut-être voire injuste de seulement stigmatiser certains officiers, pas tous, parce qu'on en a de très vaillants, de stigmatiser certains officiers comme étant la source de la crise ou la raison de la crise. C'est bien beau de citer les acteurs politiques, vous le faites bien parce que justement, parmi eux, il y en a aussi qui tirent des ficelles. Et j'ai eu l'occasion de le leur dire hier, un peu sur le ton d'ailleurs même de la menace, en leur promettant des poursuites immédiates, sans tenir compte de leurs immunités respectives. Parce que tout simplement, nous avons des informations selon lesquelles eux aussi sont en train de tirer des ficelles. Mais dans ces conflits, il y a également des conflits fonciers. Des chefs coutumiers, des conflits de groupement, parce que les limites ne sont pas bien tracées, ou alors la succession n'a pas été bien faite, et une partie prend le maquis pour combattre l'autre, etc. Donc il y a aussi ces phénomènes-là. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plusieurs crises dans la crise. On m'a même parlé du parc de Virunga qui fait aussi l'objet de problèmes dans ses limites parce que les villages s'agrandissant, ils sont en train de rogner les limites foncières du parc de Virunga. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il ne faut pas seulement stigmatiser les officiers qui, c'est vrai, aussi, parmi eux, il y en a qui s'adonnent à ces activités illicites et favorisent donc le désordre pour continuer ces activités-là. Mais pour comprendre tout ça, et surtout pour prendre des décisions ou des sanctions, j'allais dire, il faut être sur place. Ça, je l'ai compris, c'est pour ça que je viens. Parce que je me dis, quand on est loin, la chaîne de commandement est longue, il y a le commandant suprême, il y a le chef MG lui-même qui vit à Kinshasa, puis ensuite il y a le commandant zone de défense, puis le commandant région, puis le commandant secteur. Enfin, c'est tellement long que c'est très difficile, quand on est loin, de pouvoir suivre ça au quotidien. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle, qui sera vraiment tournée sur la défense de notre territoire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je pense que s'il reste encore des patriotes dans ce pays, c'est là qu'on les trouve. Ces gens meurent pour nous, tous les jours, mais ça on ne le dit pas assez, pour un salaire de misère. Et je me bats pour améliorer leur sort, leur quotidien, leurs revenus, qu'ils aient beaucoup plus, parce qu'ils le méritent vraiment. Donc, ne tirons pas facilement sur eux, soutenons-les.
et aidons-les. Parce que parfois, ils n'ont pas le choix quand ils font ce genre de choses. Si nous améliorons leurs conditions de vie, je crois que nos militaires, qui sont déjà de valeureux soldats, pourront davantage nous rassurer et nous protéger. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'appesantir sur les militaires, mais je préfère regarder plutôt les autres secteurs. Et je pense, je suis même certain que si les politiques surtout cessent de créer des milices pour des raisons d'intérêt personnel et mesquin, si les politiques toujours cessent de diviser les chefs coutumiers, parce que là aussi les chefs coutumiers m'ont dit que c'est par des décisions politiques qu'on les divise, on crée des dissensions entre eux. Donc le pouvoir politique a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe ici, sans vouloir le stigmatiser, mais je dis le pouvoir politique. Donc c'est pour ça qu'il faut être là, suivre au quotidien et prendre les sanctions nécessaires et exemplaires pour pouvoir tenir tout le monde à carreau et faire respecter la loi. La loi, oui, je viens d'en parler, la loi, c'est celle-là aussi qu'il faut amener jusqu'au fin fond de nos contrées. Il y a dans beaucoup d'endroits l'absence de l'autorité de l'État. Il y a des situations de non-droit qui permettent maintenant aux plus forts de faire la loi. Et ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Donc voilà, tous ces phénomènes ont amené cette insécurité. Et je ne parle pas aussi de l'influence des pays voisins qui, par moments, ont entretenu, ont encouragé, ont fait ceci et cela. C'est pour ça que, diplomatiquement, j'ai essayé de fermer cette porte pour que nous nous reconcentrons sur nos propres problèmes en interne, que nous levions nos propres divergences et que nous arrivions à des solutions proprement congolaises. Donc, Bino Boto l'entendait président de la République, le Baki, donc, Ezali jeté, président de la République, Bomoni, le Baki, force armée, Nabiso, il faut Zouabi Bundeli. Et Zouabi Bundeli, Penza, solo pour permettre Bango, Babunda, Bomoni, Sikoyo, donc, Ndenge et Salemaki, Tozo, Laksabino, Botala, Bino Moko, parce que Batu, oh, Babandoro, le Bakalake, oh, Batu Bazo Koufa, oh, Batu Bazo Salabo, Siko, Tozo, Tunaba, journaliste, oh, Bandokia Congo, oh, Babandoko, le Babilo, Bomoni, Bamisusu, Bazo Sassou, Bemisote. Bomoni ba misusu bazosala sous bémission régulièrement parce que toyebisaki bango suka bakozanga bathème ya bémission bakoko sala sous ba émission te bakomi ko sala bémission bazokoko susu makamba koloba esili bango donc babando ko tchate besikoyo donc armée na biso ezozwa ba vilo ba rebelle ba botolaki biso armée na biso ezoko botola ba rebelle ba vilo anyosu armée na biso na minute ezoko lia penza ba rebelle bazosala bango ba masolo état de siège journée zo sala penza solo donc eza sujeté ba journaliste on a pourquoi ba lobaté tant bato ba bandoro kufa oh faute ya président de la République azo sala le côté nazo senga siko na bino nazo tuna bino ba journaliste ba ndoki oyo balingi mboka na biso ke liboso te balingi guerre wana kaka ezala pourquoi ba solo le côté atape ba faulu na ba muzitu wana ba bandoro marcher pour la guerre ba bandoro marcher pour la guerre pourquoi sikoyo bazali ko marcher te pour ba féliciter armée na biso po bomonaka ki ndoki ndenge ezali na mboka na biso bato oyo bazokanisa ke Faci ako réussir te guerre wana ekosila te Faci akozala premier président oyo akosilisa guerre wana et puis président oyo azali na mission divine oyo nzambe asala ye po amema mboka na biso liboso donc yebaka ke soki nzambe apesi yo mission akofongolela yo banzela nyonso tu boyoka bino moko botala bino moko ndenge basoda na biso bazosala kuna na kati ya este na esengo na population ekomi na esengo parce que bazali kolia penza bango kosakana te ba rebelle bakomi kolela na monoko ya mboka. Shukuru, mimi toka kubarazana Nyakundi mimi kwa kufanya nini ya milisi.
kina kilima. Jina kubefe. Walikuwa baibuduki ilikuwa babofre yako bagiti. Waenda bakavuka pala basa pika nja kujibuziwa. Walikuwa bi karibu desha ekeleke. Kwamba ranga bati mbafele. Naza mungiti, naza milisa FRP, brigade Fatima Molea, major Mandiri. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales des taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobu, Sanduku, Gudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis. Ça crépite dans plusieurs villages du territoire d'Ndjougou. La situation sécuritaire reste tendue. L'offensive militaire contre le milicien de la coopérative pour le développement du Congo Codeco produit ce fruit, affirme le porte-parole de l'armée en Ituri. Et l'ennemi est en débandade, nous sommes là et nous allons arriver périmètre par périmètre. Ça c'est notre pays. Aucun groupe armé peut faire face aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala Erziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation à mon Kondiamboka, posant la félicitation du chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion que vous avez besoin d'Aïko, et Koya pour appuyer Bino. Et Bino Bokoma Awa, pour la dimension Yamakamune ou Zaladeng, surtout que Nanango, pour la Kisa. Bakodeko mutuku oyo batu ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunya ke bango peso ba meki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke mutu aokoba. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte. Donc il n'y a rien à dire. Donc armée donc j'en profite de l'occasion qui m'est offerte dans cette émission pour vraiment féliciter l'armée. Parce que tant qu'un soldat donc militaire accueilli dans front, donc accueilli à éviter ce qu'on mais à l'objet accueilli pour défendre Mboka. Donc ils allaient donc vraiment
preuve de bravoure moko ezali à n'importe quel batumusuka babi azo mena masaba babi kende kufa ngana kufa bozo mona militaire photos na respect na bango ba vivre penza malamu bino moko bomoni makambo bazo ko sala et puis guerre est na mindele ba komo lela na monoko mboka po ba moni penza babi ba président ba yaka mbe cette fois-ci penza président oyo bazui mwana mboko azo aussi sabiso ba intérêt na biso za ko sila donc to marqué donc une courte pause publicitaire toza ko proposer bino première série il y a ba partenaire na biso ba bande annonce il y a ba partenaire na biso donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, Naeko Loba, Awatoza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina Oko Tongezali Awa, Toza et Loko Moro et Salama, Mabaya Mibali. Ça y est, non, tout le cas de Cambote. Mais Maman Nicole est Morazala, styliste, modéliste, c'est un bon seigneur Loko Moussousou. Maman Nicole, bonjour. Bonjour, papa. Dans les poutres, on a libéré Sakinango. Ana libana saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris styliste modéliste. Na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyoso bazoya awa libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka ana 70 Anatole France Nicole de Paris Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Donc, peuple congolais, donc vraiment, tout y est bas et sikani ni to witi. Peuple congolais n'a évité ceux qui ba congolais musu to le ba congolais nyo sotuté parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes où bazo comprendre te ba musu ba comment ko sala esprit ya ko sa net que bazo comprendre te ba musu ba komba ba amnésique na makasi mais bo yeba que président de la République musala o asali na mboka na biso pendant 2 ans a risqué vie na ye ti lelo azali ko risquer vie na ye pour sauver mboka na biso bo makambe salama na est état de siège salama na noté makambo président de la République azo sala pour na est batumsu bakansaki net dit c'est qui bamsu babaki alobaki OK na est pourquoi zo ke na mais président ça déjà na kati ya est état de siège asali ba décision o nyo surtout azosa azali déjà na kati ya front président azali déjà na kati ya front na lingi na sabino sikoyo donc Congo fort ya président Papicho Chamala le 15 a ezali ko sala sitting na kati ya Paris na Château Rouge donc pour vraiment na ko remercier et puis na ko féliciter force armée na biso donc a sengi na batunyo surtout biso tout kozala wana le 15 donc mai oyo donc na Château Rouge boya wana pour na sitting pour vraiment na remercier armée na biso et puis na féliciter armée na biso na nyoso tout bazali ko sala kuna na est donc boyo kabino moko président Papicho oyo alobi concernant sitting oyo il y a le 15 mai awa na Château Rouge na Paris. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je viens ici lancer un cri de mobilisation générale pour que nous puissions apporter notre soutien total à nos soldats FARDC qui est en train de combattre et éradiquer les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété un état de siège. Donc nous, peuple congolais de la diaspora, nous sommes derrière le président de la République. Nous voulons que cette guerre qui date de longtemps, environ 24 ans, afin que cette fois-ci, que cette guerre puisse terminer une fois pour toutes. Nous apportons notre soutien au FARDC, à son Excellence Félix Tshisekedi, à son gouvernement et à tous les peuples congolais de l'Est du Congo. Nous sommes ensemble avec eux. À cette occasion, ici à Paris, nous organisons le 15 mai, le samedi prochain, un sitting de soutien à nos soldats et à l'état de siège décrété par le président de la République au 9 rue de Marcadet, dans le quartier Château Rouge, ici à Paris. Référence place Louis Bayou. À Château Rouge, je peux dire comme référence. Donc, to bengisi bandeko nyoso, balisanga nyoso zana Paris Awa, RCK, CCF, Fachi Béton, l'UDPS, INC, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, Mama Fachi, Fachi Solution, AFASO, tous les groupes qui soutiennent le président de la République avec l'Union sacrée, cette fois-ci, nous lançons un cri de mobilisation générale afin que nous puissions terminer cette guerre qui gangrène notre pays. Nous sommes derrière le président. To bengisi batunyo surtout au diaspora au bakoko déplacé. Au Belgique, na France na Hollande, na Belgique, na Suisse. Toya le 15 samedi prochain pour mokili mobimba mona ke non to sima mokonza mboka. To moni comment ba français balingi bazwa bitumbana ba meka ko démoraliser biso. Na ba supposition nango ki non ba
gouverneur au président nommé Bazali ancien rebelle juste pour pas déranger au Yozali union sacrée côté division entre biso donc biso moko ba congolais to telema na bandeko nyoso o ba que non occupation o ba résistant donc c'est l'occasion où nous devons tous être unis derrière le Congo. C'est maintenant soit tu choisis le Congo ou soit rien. Aujourd'hui, nous lançons un message d'alerte générale que nous devons être là-bas pour soutenir nos frères de C. Ils méritent balingi soutien nezala. Tozolo baboué. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc biso tout samedi prochain, tous à 14h. 14h dans Château Rouge et ça a bien makasi. Les Anglais abino papi Chamala Congo fort. Bana Congo fort, bana parlement debout. Bana partout en la France. Bisika tout bozali, ba grand journaliste bazali, ba César Ngadi, Adi, Edino, Yawili, Jerry Mukuna, Diamant Noir, Mado, bango tout toya mukolona, tout ça là, on va bien union sacrée. Sans oublier Marlène, sans oublier ba journaliste tout bazali wana, oyo balinga Congo ke liboso, tout ça pour ça bino. Merci beaucoup. Donc rendez-vous ezali oyo banamboka balingi mboka na bango oyo bazomona makambo ezo salema ya malamu donc bozala wana le 15 donc ezali makambo banga te ezali makambo kutu te donc bato ba lingi mboka te bazana kana bango bato pe balingi mboka il faut balakisa ke balingi mboka donc il y a pas de raison que bobanga le 15 biso nyoso tout kozala wana na Château Rouge pour na sitting pour vraiment na ko remercier pe na ko féliciter ba soldat na biso bazali ko bunda na front donc sikoyo tozali ko kota to la Sabino yebara ke état de siège tango salemaki président de la République à Longola qui sikoyo ba civil à Longola ba gouverneur ba civil a remplacé bango na ba généraux eux ba revendre sama solo parce que na côté kuna il faut mutu ayebi minduki ayebi masolo oyo azali ko sala ezali sous masolo ba civilité donc tozali ko la sabino des généraux oyo ba nomaki kuna boyo ka ba déclaration na bango oyo ba salaki devant ba micro ya ba confrère na biso na kuna na mboka donc restez connectés sur Reclebois Original. À tout de suite. Je suis là, je commence directement à faire un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de milices? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi le compte. C'est sur ce ton que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndiman Constant, a axé son premier discours après la remise et reprise avec le sortant Nzanzuka Sivita, le nouvel homme fort du Nord Kivu. Appelle les groupes armés à déposer les armes. Nous sommes des vrais Congolais. Nous en avons assez. Et je lance cet appel vibrant à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés. Et que pendant cet état de siège, que vous vous rendez. Vous vous rendez et nous allons vous recevoir sans condition. La nouvelle administration militaire au gouvernorat des Provences a le soutien de toute la population. Lui, exactement le retour de la paix, puisque c'est exactement la grande mission qui lui a été donnée par le chef de l'État, par son ordonnance. Alors, nous, comme une alliance de soutien aux actions du chef de l'État, il ne fallait pas que nous puissions manquer sur place. C'est comme ça que vous nous voyez avec le Calico et Calico qui parle. Il y a un message clair où nous voulons que la population de l'autre puisse récupérer la paix. Communiqué le jour même où le président a fait l'annonce de l'état de siège. Notre souci, c'est le retour de la tranquillité dans nos villages et dans les lieux reculés de nos chefferies. Nous sommes venus pour ça, pour nous souhaiter la bienvenue et toute contribution sera la bienvenue, la nôtre comme celle de toute autre personne. En tant qu'élu du peuple, je voudrais encore ici exprimer le soutien de toute la population du Nord Kivu à l'état de siège tel que décrété par le chef de l'État. Exprimer également le soutien de toute l'Assemblée provinciale au nouveau gouverneur militaire qui vient d'arriver. Soulignons que l'ancien gouverneur Caroline Nzanzuka Sivita promet son soutien à son successeur militaire. Licencié en droit économique et social de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, marié, père de 4 enfants, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama est originaire de Ngandanjika, dans la province de Lomami.
Discipliné et intransigeant sur les questions essentielles, ce commandant de la première zone de défense a vu le jour le 2 septembre 1965. Nommé gouverneur de la province de l'Ituri par ordonnance présidentielle, suite à l'état de siège décrété dans cette province de la RDC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi pour mettre fin à la sécurité dans cette partie du pays de Lumumba, Ekimba Vita, fin stratège, homme efficace et effacé, reconnu d'avoir cette capacité de rapprocher le posture contradictoire en misant sur la dialectique comme arme de la performance, cet ancien chef d'état-major adjoint de la force navale connaît parfaitement cette région avec une expérience avérée et maîtrise également la sociologie du milieu. Au sein de Forces armées nationales de la RDC, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama a occupé plusieurs fonctions telles que officier de renseignement de 1997 à 2003, chef d'état-major 6e région militaire Katanga, coordonnateur adjoint structure militaire d'intégration. Fervent catholique pratiquant, en 2014, il sera élevé au grade de général et envoyé au Grand Équateur comme commandant régent. Il a aussi obtenu un diplôme en stratégie militaire au Collège de hautes études stratégiques de la défense CHESD avec une distinction. Outre le Chiluba, Swahili et Lingala, le nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, parle couramment le français et l'anglais. bino moko boyi tolanda eza susu masolo ya kosakana te donc parce que ntango guerre ezali na esika wana basali état de siège eza susu te ke masolo ya bacivile parce que komi mpenza tya mutu bakata donc ezali donc civile akokoka te il faut militaire aya wana boyoki oyo bagénéraux balobi donc vraiment masolo oyo ndenge président de la république alobaki bato oyo bazoloba na ngai ke o soki neti nazokipe te ntango biso tokofungola masolo bokomona bino moko ndenge oleka yango wana bomoni ndenge vraiment ekomi koleka donc na mindele bamoni baintérêt na bango babiai cette fois-ci mambo masobele baintérêt na biso tozalaka una tolinga guerre oyo ezala kanamba bandaki kofacilité biso na kanisi mbalo ekozala lisusu te donc tozali komarke lisusu deuxième pause publicitaire na kati ya émission na biso. Restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Partenaire yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala partenaire ma voiture todo tina Kisasa ma carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans en bon au teki l'opération est allée le samedi tous en Autriche na van tous en Vingambe Vingambe azali soba mokonzi ya mboka ya van oyo aza kozwa contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya van awa tofacilité tâche bino mo botalaka biloko botala nde biloko ezali awa bakamio eza kovanda bon bana mai nde tolobaki kaka tokoza na kati ya Grenoble tokofongola antenne na Grenoble système toza nango kaka Feli Mosengo ajuda pauvre toza na kati ya Grenoble adresse yango tozali toza na représentant ya Grenoble azali awa Mara Bokando ozwi carton mibale carton moko fele donc système toza nango awa ajuda pauvre Fati Beton bon diaspora bana Genève bana Lausanne toza awa na Nemas ntango tokobaki toza na tour mobimba ya Union Européenne ya diaspora toza na liboso ya Gigi exotique on a besoin de produits RDC au Bokuta. Nous avons fret aérienne, nous avons fret maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de Mutuka et de Namboka. Et là, nous avons parlé et que Namboka référence. Zambi walikamwe, Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi akoloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso
ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyoka bana na nzambe tozo luka délivrance butu na moi tozo luka délivrance butu na moi boya bososola quelle est la vraie délivrance bana nzambe mingi na lobezalité boya boyoka ndenge bana la bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer bien aimé c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance, je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable, boya boyoka oyo na katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Merci na bato surtout bazana ba confiance na ba partenaire na biso pe bango ba pesi biso confiance retour ezalaka bien pour ba yebisaka biso que en tout cas ba zwaka ba appel et puis vont ndeka na lobaka ke congolais to lingana congolais muninga soka sali eloko to chai maboko kolinga teke muninga sali ozo critiquer olinga ko ya po seke to comme un esprit ba chinois na kanisa avec président de la République na biso azali moi na mboka biso tout il faut to comme ba millionnaire donc vraiment merci na bino nyonso tout bozali kolanda tolinga ki lelo to lobela penza état de siège bomoni guerre bande banda nanu président moko te surtout kanambe kutu bokoye ko boule kutu teke akosala makambo parce que ye bande kolinga ke guerre ezala pour ba étranger ba mindele ba yiba ba minéraux na biso na yepe profitaka na nini omoni parce que pourquoi guerre ngo ezala ba côté musute pourquoi ezala na côté ba kisangani te pourquoi ezala côté Équateur te ba pona ka côté oyo ba minéraux ezali pour désordre ezala na kati ya désordre wana bango bazali ko profiter ba benda ka biso ba masolo mais cette fois-ci président de la République bomoni masolo o ndenge zabo ezali ko kende tina suka bana mboka bandeko na ngai to yeba esika to witi makambo bilobela oyo bozali koloba na oyo bamisu bazali na lobi teke ba congolais nyonso tu mais to yeba esika to witi mwana mboka oyo azali wana azali neti yo na ngai oyo yo zoka imagine que yo zana ndako no ozoka pasi kuna ya Minembwe ozoka pasi ya Ituri ozoka pasi ya Beni bongo siko ye moko président de la République mutu moko ta ko loba na ngai ke pasi oyo souci oyo ezali ya makamba est na souci ya mboka oyo eleki ya président de la République ezate po biso tozali libanda za katite to ebite makambu nini président de la République azo vivre mais boye ba ke mutu oyo azo zo risque na mboka na oyo azana souci ko leka biso nyonso ezali président de la République donc yango to linga to beta lelo penza sete
tolobela makambo oyo ezali koleka na est po bato musu babandaki koloba tolobi ba journaliste ebele o babandaki koloba loba pourquoi lelo bozosala bémission te po bo féliciter makambo ezali koleka na est ndenge ba soldat na biso bazali ko reconquérir ba mabele oyo ba rebelle bazwaki parce que ekomi soni bokomi ko kima bémission bokomi sa me biso to komema bino tina suka donc to komi presque à la fin ya émission na biso ndenge na yebisa bino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc ce to komika na suka ya émission na biso boyebi base jamais to ko tika yango base jamais to koki vraiment kotika base parce que bango mtu basala ke 5 minutes ça là donc to banda na Espagne na Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. OK sikoyo na kati ya Angleterre pour na repesa Jano Matundu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. OK sikoyo na kati ya Italie pour na repesa Disolutete na kati ya Italie donc yaza na base na kati ya Italie. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati ya Jobu pour na repesa Zoé Chilumba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi pe na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Toke na kati ya Hollande pour na repesa maman na biso Neves Timba o azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi Neves Timba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi a na kati ya Paris pour na repesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes c'est très propre Fifi Filofaria merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke na kati ya Canada pour na repesa maman na biso Mira merci na fidélité na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na kati ya Canada cette fois-ci na kati ya Montréal pour na repesa maman na biso Fina Mokonzi merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati ya Yalola na Belgique pour na repesa Poutou de Yalola merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi sikoyo na kati ya Londres pour na repesa l'honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokotika toujours na kati ya Londres pour na repesa José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa Mamizoa merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kata Suède pour na repesa maman na biso Thérèse Kamadi merci Thérèse Kamani na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko su na kati ya Londres pour na repesa maman na biso Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi siko na kati ya France pour na repesa maman na biso Marie-Jeanne Loufoulouabo merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokosukisa awa na kati ya Saint-Denis pour na repesa mbote na Blaise Zebele PDG Blaise Zebele na mwasi na ye Malora merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuju, Pedadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, les camarades, au sein d'un yo, aux amants à maïnanga, c'est vrai, tout un yo, du vent.